Papa et maman, chers auditeurs et auditrices de la Ratelki, nous sommes dimanche 23 mai 2021, précisément à Paris. Nous allons assister à la reprise du culte dominical dans la paroisse de Saint-ouen. Nous vous invitons à suivre le déroulement du culte. Bon dimanche à tous. Ilanga na yo pona ko récolter le meilleur oyo papa yo pesi bana na yo nzambe na biso mingi batie mingi utieti tosengi na yo mbala sima nzambe na biso pesa biso banso makasi po tokoka kutia na kati na sani totonga Yerusalemi ya sika. Papa tosengi yo pesa biso bozwi po soki tozali na bozwi te moi totonga Yerusalemi ezali te banzoto pe milimo na biso papa kokosa na yango te. Mungu santo, amen. déjà mikanda mibale
Mukanda ya liboso totangaki ezali loyembo ya Dawidi ya tuku sambo na mitano. Exode 75. Psaume loyembo ya Davidi ezali Psaume 75. Kobala na premier verset na 8e. Na sima toye kotanga mukanda na biso ya mibale totangaki mukanda ya mitano ya Moïse. 5e livre de Moïse, oyo babengi Deutéronome. Na chapitre 5, tobana na premier verset kino 21. Deutéronome 5, 1 à 21. Sikoyo tokomi na tango tokotanga livre na biso ya méditation. Après ba livre nyonso eza ya méditation, mais mpona oyo ya lelo tokozwa na Luc. Soki tozwi livre ya Luc na chapitre 3, tokotanga verset 1, tokoleka toke na 3e na 4e verset, na nsima toleki lisusu tokokende na 6e na 7e verset. Luc chapitre 3 verset 1, après 3e et 4e verset, après 6e et 7e verset. Soki tomoni yango tokobanda kotanga na Luc na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu. Na motu ya mokanda balobi mateya ya Yohani. Nkumbu aseye mwana ye tata mwanda velela. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu. Ba mama pe batata ya solo tosi totangaki tobandaki na mokanda ya loyembo ya Dawidi. Na mokanda ya loyembo ya Dawidi kuna totangaki na loyembo ya tuku sambo na mitano. Eloko mosusu ezali kuna te. Likambo ezali kuna kaka Nzambe tozali kokumisa yo. Tina biso toyeli awa batata na bamama yango wana. Dawidi alobi Nzambe tozali kokumisa yo ya solo, tozali kokumisa yo, tozali koyembela yo Nzambe na biso, tozali kopanza sango ya misala na yo ya kokamwa. Yango nde biso toyelaki awa. Tozali koyemba, tozali kokumisa Nzambe na biso na misala na ye, na bolingo na ye, na makambo oyo ye akosalelaka biso ntango nyonso. Moto na moto aza komitala esika ya fandi. Soki biso lelo toye kofanda awa ezali na bandeko ebele oyo tozalaki na bango oyo ezali ke bakoki kokoma awa te bazali na pasi bamosusu basi batiki biso. Kasi soki biso lelo toye kosangana awa batata pe bamama ezali mpona boyengebele na biso te, ezali mpona bondimi na biso ya makasi te, ezali mpona teke biso tozali soki banani, kasi ezali mauwa ya tata Nzambe mpe bolingo na ye. Voilà yango wana biso toye lelo mpona kozongisa matondi epai ya Nzambe eloko mosusu te. Nini biso tozali na yango mpo topesa ye? Soki ye akosengaka biso mpona tozwa nde mapambo, mais sino mbongo wolo na palata ezali ya tata Nzambe. Palata oyo eza na se ya mabele na wolo, surtout na mokili wana ya biso biloko nyonso ezali kuna. Epi Nzambe alobi soki ntango oyo natia ekoki na kati ya loyembo ya Dawidi oyo na chapitre na verset 3, Nzambe alobi soki ntango oyo natia ekoki nakokata makambo na sembo, bato nyonso bakolenga, mokili ekoningana, pamba te ngai moto na pi. Makambo mele tomonaka te eza na mopambo, eza na moke po tokoma kopakola masumu ya mike na ya minene. Me tata
nzambe amonaki yango moke te akotisaki bana na ye na bowumbu yango wana batata mpe bamama na esika wana tokeba ntango tata nzambe asengaka biso soki nzambe asengi bosalela ye ndenge asengi. Abraham asalaki exactement ndenge nzambe asengaki te ebiso mpe toza kolanda yango eza malamu te po bana ya Abraham bakotaki na bongo. Papa kosenga ntango mosusu aya botindelanga bolukelanga ata 5 000 naza na besoin nango urgence ntango akosenga ntango bakoya kopesa epai na biso tokomi kobude ekomona na le mosusu 2000 mais tozosala makambo ya Abraham asalaki tozosepelisa nzambe te nzambe soki asengi loba talingi yo omoni bana wana bakotaki na bowumbu ntango bakoti na bowumbu bamonaki mpasi na bowumbu wana banyokolamaki mais comme ezalaki na terre babimaki quand même 430 ans babimi baponelaki bango moko kati na bango mpo azala mokonzi na bango mpo atambusa bango kaka moko moto aponamaka na kati ya ekolo wana ye moto azalaki kotambusa bango Moïse. Mais komi babimaki na makambo moko ya mabe na mokili bakendeki babosalaki nzambe ya Abraham na nzambe ya Yakobo basaleli banzambe ya ndenge na ndenge tata nzambe abimisaki bango mpe abimisaki bango po amema bango na mboka oyo nzambe kaka motalelakaki lisusu na Abraham. Omoni ndenge nzambe alingaki Abraham mpo na nini Abraham ayaki kososola ke soki nzambe asengi yo sala ndenge asengi yo ayaki korepare tora yango na ndenge nini nzambe asengaka ye lisusu mbeka mosusu mais cette fois-ci là nzambe asengi ye ke tumelanga mbeka kasi mwana oyo ya yo. Mais Abraham lelo atali alobi mbeka liboso nanga nabosanaki nasalaki erreur sikoyo asenginga mwana oyo mpe moto apesaki nga napesa ye kaka mwana toke kotumela nzambe mbeka akangi koni atikaka na mutu ya mwana amema mwana azotuna ye me tata meme tokotumela nzambe wana tokende kaka kuna nzonga nde aokaki kotumba mwana na ye. Abraham alobi nakosala oyo nzambe alobi oyika moto apesanga mwana bakomaki ne monunu me nzambe aza kotala bolingo ya Abraham epai na ye vala esika nini Abraham azwaki lokumu epai ya tata nzambe. Abraham amemi mwana abongisi moto apelisi moto. Abraham alingakanga mwana mpo akata ye mokingo. Nzambe alobi Abraham tika na moni ya solo tala kuna pembeni. Abraham atali amoni meme abikamata meme wana otumba yango wana batataka bamama ntango mosusu mpe nzambe atalaka bondimi ya moto soki nzambe aza kosenga biso po alingi biso totikaka kobude batata mpe bamama eza malamu te. Yango wana ntango babimi na Egypte baza kotambola batambola ndenge bazwaki makambo mabe bakomi na Mont Sinai bapesaki bango mobeko bakutanaki na tata nzambe bamonaki miracle ya ndenge na ndenge bayokaki somo. Me moto azali kaka moto mawa ata amoni miracle ya kobanga na ye te moto toyebi te moto banda totikalaka koliaki ndoki na jardin d'Eden koko na biso alia yango tokoma kopesaki ndoki ti lelo esila te oboti mwana opesi ndoki oboti mwana omoni koko na yo po ete ekolaka ti lelo pasi mawa moto azali kaka moto bamonaki oyo bamonaki kasi ntango baleki wana batamboli bakomi kokwesa mibeko nde yango wana na Deutéronome Moïse alobi bandeko bobosani alliance biso tosalaki na tata nzambe
Après ça, ils sont des lignes de conduite de l'automne. Mais la moitié temps de l'île, et comme ils se sont des noirs à terre, on va attendre la qui va me dire pour ma vie, mais si comme c'est total batata ba mama mibeko ezali mpona kotungisa biso te mibeko ezali mpona kopesa biso lokumu moto oyo atambolaka na mibeko okotambola na mibeko okokota prison kutu ndenge nini oza moto ya lokumu okosambisama ndenge nini oza moto ya lokumu me soki otosaka mibeko te okozala na lokumu te mibeko ezali eloko moko ya kitoko mibeko mpe yango nde mutu etiaka biso pembeni na tata nzambe mpo soki ozosala mibeko te oza moto masumu tata nzambe alobi loboko na ngai eza mokuse te loboko na ngai litoi na ngai mpenza ya kokufa te naza koyoka bino bien kasi koza distance na ngai eloko nini masumu na bino etie ngai distance na bino sino nzambe aza pembeni me ntango tozomema masumu toza koseloigne biso moko yango wana totika komema masumu tolanda tosalela mibeko tobenga mabana ya nzambe tokobeta pesete na mobeko moko mobeko ya mokolo mwa lelo babatata mpe bamama mokolo mwa lelo ya yenga mobeko oyo soki tata nzambe atenir biso yango ya rigueur na ndenge tofandi biso nyonso nayebi te soki nani akokota mobeko ya mokolo ya yenga mpona kotosa mokolo mwa yenga papa mbenza na mapena na baémission na ye wana ya mardi ya bajane lelo alobaka makambo mokolo mosusu alobaki ke bango na ndako na bango ntango baza kokola dimanche papa kuta koki komona te ke osimbaki soki bake kokata suki te yo tata olongola kutu mandefu donc samedi à 20 minutes yo si oserase mpona ozala bien dimanche okokosala eloko te mobeko ya dimanche bana Israeli bataboli na nzela nzambe aza kokitisela bango bilei oyo babengaki mai me soki ekomi samedi akitisi yango ebele mpo bazwa samedi na dimanche alobi na bango dimanche bokoki kokende konda zamba kokende kolokota bamani te kasi bango bakendeki koluka mani dimanche moko boye me bazwaki mpe eloko te bamokutaki eloko te bakendeki soki komona nzambe alobi kaka ya biso tokende kozwa bamonaki eloko te nzambe mpe alobelaki moïse ke bino kobanda kokitisa mibeko na nga ti mokolo nini nalobaki dimanche kokoki kokende kolokota bamani te nakitisaki ebele po bolia samedi mosusu bolia dimanche mobeko ya dimanche na tata mpo bamama dimanche ezali mokolo ya tata nzambe totala na mokanda oyo ya mokanda ya Lévitique talatala mokanda ya Lévitique bo baza na babible bafungola na Lévitique totala motoyoka makambo oyo tata nzambe alobaki mpona mokolo mayenga na mokanda ya Lévitique 23 verset 3 nakoki kotanga yango pamba te nayebi ke ebele totonda toza na biso na babible te Lévitique eza na ancien testament ezali mokanda ya kanti ya misato ya Moïse kuna tata nzambe alobi boye Lévitique 23 chapitre 3 mikolo motoba ya poso bokosala misala na bino kasi mokolo ya sambo ezali mokolo na ngai ya kopema mokolo wana
kosala mosala moko te, kasi bosangana mpona kokumisa ngai bisika nyonso bokozala. Nzambe alobi bongo na Lévitique 23. Mokolo yango oyo ya samedi ya dimanche ezali mokolo ya Nzambe ya kopema. Tosala eloko moko te, kasi tosanganaka esika moko. Yango toye kosangana awa na ntina mosusu te mpo te bokumisaka ngai. Atindi biso tozala lisanga mpo tokumisaka ye na mokolo oyo ya eyenga. Nde yango wana batata mpe bamama yango biso toyaki kumisa ye mpe moto ambokolaka banzoto na milimo na biso alesaka biso bilei na ye ya bomoi na mokolo yango. Nakanisi toleki na biso lisusu na mibeko mama ya likambo ezali kaka se kotosa yango, kosalela mpe kotosa yango. Yango toleki na mokanda mpo totangaki ya misato. Mokanda biso totali ya misato batata mpe bamama ezali mateyi ya Yohane ya solo. Lelo toye mpona kokumisa mbotama. Toyoki bakorale nyonso ndenge toyembi awa ezali nzembo ya mbotama. Mbotama pamba te toza kozela mbotama ya nkolo Yesu. Esika oyo nga natangi lelo ezali esika moko chapitre moko totangaka yango mingi soki bato balingi babatisama. Kasi akoloba mambe nini mama paster kana atangi esika wana eza esika mpona mbotama te. Soki totangi yango ezali esika moko ya kobongola mitema. Totangi yango mpona kobongola mitema oyo tozali kokumisa botami ezali papa bialunga na nkolo Yesu asi abotama na ye kala. Le 23 lelo le 23 mardi le 25 ezali toza kokanisa mbotama na ye. Kasi sikoyo nde kobotama na ye akobotama na molimo. Yango wana totangi awa biso tozali komibongisa ndenge nini mpo sikoyo ya kobotama lisusu na mama mwilu te, kasi na biso me na molimo na mitema na biso sikoyo toza komibongisa ndenge nini. Yango wana totangi misiko oyo Yohane aza kogamba mpo alobi ke bokonzi ya Nzambe ekomi pembeni. Yohane na nkolo Yesu bazali bandeko babotamaki nzela bayaki nzela moko, bazalaki bana ya mbula moko. Kasi nkolo Yesu ntango ayaki azalaki na vi na ye ya kobombama 30 ans apres nde nsima yango abandaki mosala. Me ntango mosala ya nkolo Yesu elingi kobanda nde tata Nzambe aye koloba na Yohane na chapitre na verset 1 wana ndenge totangi. Na nsima ya bambula mingi liloba ya Nzambe eyaki epai ya Yohane mwana ya Zakaria po ete mosala ya nkolo Yesu elingi kobanda aloba na bato babongisa bizaleli babongola mitema. Alors mitema bakobongola yango na bateme yango Moïse nani Yohane alobaki na bango ke boya na batize bino po ete bobongola mitema pamba te boyei ya mwana moto bokonzi ya likolo ekomi pembeni. Po nkolo Yesu alingi bana mosala alingi komimonisa mpo bato bamonaka solo Nzambe nzonga nde asi akita mpo azalaki na vie en cachette. Yango wana batata mpe bamama Yohane apesi maloba epai ya bato mpe babandi kolia babandi kokamwa. Oyo azoloba na biso ye nani oyo Eliya te, nzoka nde ezalaki mpe Eliya oyo Eliya te tazoni oyo nde Mesi te ko biso toyokaki nzoka nde Mesi asi abotama abombana kati na bango. Me Yohane aza kokebisa bango ke bokeba bobongisa banzela bobongisa na nkolo nzela na ye ya kitoko. Yango lelo biso
toye koteya awa Yohane aye koteya biso lelo tobongisela nkolo Yesu oyo toza kozela lobi awa tobongisela ye nzela ya kitoko. Donc tobongisa mitema na biso po eta kobotama na molimo na kati na biso. Alors ndenge nini Yohane na maloba na ye ya suka ezali mpe akokisaki kaka liloba oyo profete Ezayi aloba yango. Profete Ezayi akoma yango banda kala aloba yango ke moto moko na Ezayi 40 verset 3. Moto moko akoganga na esobe ke bobongisa banzela ya Nzambe, bobongisela ye nzela, boplanifie bachantier na ye pamba te bokonzi ya Nzambe bokomi pembeni. Me lelo likambo ya Nzambe ekokaki Yohane abandi mosala ya ye po aya kobongisa nzela nkolo Yesu amonana aya kobanda mosala yango mpe biso bazoteya biso ke tobongisa mitema. Bongo bato ebele bazalaki koya epai ya Yohane, baza koya na bafarisien babandi koya. Ntango Yohane amoni bango abi na bango tala libota ya nyoka oyo nani akebisi bino bokima kanda ya Nzambe. Aye kopesa bango toli alobi na bango nalobi na bino Nzambe akoki alobi na bango bato ebele babandaki kokende epai ya Yohane mpo abatisa bango. Kasi Yohane azalaki koloba na bango bino banyoka nani apesi bino mayele ya kokima kanda ya Nzambe oyo ezali koya. Nde Yohane na suka alobi na bango bosala makambo oyo ezali kolakisa te bosi bobongoli mitema. Bosala makambo oyo ezali kolakisa te bosi bobongoli mitema. Biso lelo toye toza kozela Nzambe aza kobotama na kati na milimo na biso, na molimo na biso, na mitema na biso. A partir ya lelo topela tolakisa ke ya solo tosi tobongisi nzela, tosi tobongoli bizaleli na mvula oyo ya sika mpe tokoti tomoni makambo oyo emonani awa oyo ezoya nsima toyebi yango te. Yango wana tobongisela Tata Nzambe na nzela na ye, totambola na bolingo mpe komisala, totika kotia matoi epakalani boye oyoka kuna yoka kaka oyo ezali kokuta Tata Molimo Mosantu alobi nini. Tata Molimo Mosantu mpe akoki kobenga nga mama kana te. Tata Molimo Mosantu mpe akoki koya te lelo abenga o apesa maloba to na Papa Michel kuna na dirigeant mpona biso. Aza na kapita oyo atieli biso soki alobi ke papa alobi boye toyokela ye po akobenga kaka ye. Lelo atani azali te oyo bakotia akobenga kaka wana payebi te akuna na setwe natiaki songolo natiaki mpakala. Meleki ya kotelema ke papa alobi boye biso tobude olingi papa benga yo batata mpe bamama tolongwa na makambo wana, tozala lisanga, tosangana na ndenge na yo ilandi libondeli ya tata wa esepelisi ngai. Tosangana tozala eloko moko, tokoma bato ya sika na mbula oyo ya sika. Makambo ebele tomonaka te eza na mopambo, eza na moke po tokoma kopakola masumu mike na ya minene. Me Tata Nzambe amonaki yango moke te, akotisaki bana na ye na bowumbu. Yango wana batata mpe bamama na esika wana tokeba ntango Tata Nzambe asengaka biso. Soki Nzambe asengi bosalela ye ndenge asengi. Abraham asalaki exactement ndenge Nzambe asengaki te. E biso mpe toza kolanda yango eza malamu te ko bana ya Abraham bakotaki na bongo. Papa mosenga ntango mosusu
botinde la ngolu ke la ngata 5000 na sana besoin na urgence tango kosenga tango ya kopesa pa na biso to komi ko bude e ko mona na leo susu 2000 mais tozo sala makambo ya Abraham asala te tozo sepelisa nzambe te nzambe soka sengi lo batalingi yo omoni bana wana bakotaki na bowumbu ntango bakoti na bowumbu bamonaki mpasi na bowumbu wana banyokolamaki mais comme ezalaki na terme babimaki quand même 430 ans babimi baponelaki bango moko kati na bango mpo azala mokonzi na bango mpo atambusa bango kaka moko moto aponamaka na kati ya ekolo wana ye moto akandi kotambusa bango Moïse. Mais comme babimaki na makambo moko ya mabe na mokili bakendeki babosanaki nzambe ya Abraham na nzambe ya Yakobo basaleli banzambe ya ndenge na ndenge tata nzambe abimisaki bango mpe abimisaki bango po amema bango na mboka oyo nzambe kaka moto alelakaki lisusu na Abraham. Omoni ndenge nzambe alingaki Abraham mpo na nini Abraham ayaki kososola ke soki nzambe asengi yo sala ndenge asengi yo ayaki korepare tora yango na ndenge nini nzambe asengaka ye lisusu mbeka mosusu mais cette fois-ci la nzambe asengi ye ke tumelanga mbeka kasi mwana oyo ya yo mais Abraham ndenge atali alobi mbeka liboso nanga nabosanaki nasalaki erreur sikoyo asenginga mwana oyo mpe moto apesaki nga napesa ye kaka mwana toke kotumela nzambe mbeka akangi koni atikaka na mutu ya mwana amema mwana azotuna ye me tata meme tokotumela nzambe wana awa tokende kaka kuna nzonga nde akokende kotumba mwana na ye Abraham alobi na kosala oyo nzambe alobi oyika moto apesaka mwana bakomaki ne monunu me nzambe aza kotala bolingo ya Abraham epai na ye vala esika nini Abraham azwaki lokumu epai ya tata nzambe. Abraham amemi mwana abongisi moto apelisi moto Abraham alingakanga mwana mpo akata ye mokingo nzambe alobi Abraham tika na moni ya solo tala kuna pembeni Abraham atali amoni meme abikamata meme wana otumba yango wana batataka bamama ntango mosusu mpe nzambe atalaka bondimi ya moto soki nzambe aza kosenga biso mpo alingi biso totikaka kobude batata mpe bamama eza malamu te yango wana ntango babimi na Egypte baza kotambola batambola ndenge bazwaki makambo mabe bakomi na Mont Sinai bapesaki bango mobeko bakutanaki na tata nzambe bamonaki miracle ya ndenge na ndenge bayokaki somo me moto azali kaka moto mawa ata amoni miracle ya kobanga na ye te moto toyebi te moto banda totikalaka koliaki ndoki na jardin d'Eden koko na biso alia yango tokoma kopesaki ndoki ti lelo esila te oboti mwana opesi ndoki oboti mwana omoni koko na yo po ete ekolaka ti lelo pasi mawa moto azali kaka moto bamonaki oyo bamonaki kasi ntango baleki wana batamboli bakomi kokwesa mibeko nde yango wana na Deutéronome Moïse alobi bandeko bobosani alliance biso tosalaki na tata nzambe apesaki biso ndenge ligne de conduite ndenge tokotambola me namoni etamboli na bino ekomi lisusu ndenge wana te yango atangelaki bango mibeko mbala mibale nde esika biso totangi awa batata mpe bamama mibeko ezali mpona kotungisa biso te mibeko ezali mpona kopesa biso lokumu moto oyo atambolaka na mibeko okotambola na mibeko okokota prison kutu ndenge nini oza moto ya lokumu
kozala lokumu te. Mibeko ezali eloko moko ya kitoko. Mibeko mpe yango nde mutu etiaka biso pembeni ya tata Nzambe. Po soki ozosala mibeko te kozamuta masumu. Tata Nzambe alobi loboko na ngai eza mokuse te. Loboko na ngai litoli na ngai mpenza ya kokufa te. Naza koyoka bino bien. Kasi koza distance na ngai eloko nini masumu na bino etie ngai distance na bino. Sino Nzambe aza pembeni. Metango tozomema masumu toza koseloanye biso moko. Yango wana totika komema masumu tolanda tosalela mibeko tobenga mabana ya Nzambe. Tokobeta mobele pesete na mobeko moko. Mobeko ya mokolo mwa lelo tata ko bamama mokolo mwa lelo ya yenga. Mobeko oyo soki tata Nzambe atenir biso yango en rigueur. Na ndenge tofandi biso nyonso nayebi te soki nani akokota. Mobeko ya mokolo ya yenga mpona kotosa mokolo mwa yenga. Papa Mbenza na mapena na ba émission na ye wana ya mardi ya bajane lelo alobaka makambo. Mokolo mosusu alobaki ke bango na ndako na bango ntango baza kokola dimanche papa kuta koki komona te ke osimbaki soki bake kokata suki bie te yo tata olongola kutu mandefu. Donc samedi à 20 minutes yo si oserase mpona ozala bien. Dimanche okokosala eloko te. Mobeko ya dimanche. Bana Israeli bataboni na nzela. Nzambe aza kokitisela bango bilei oyo babengaki mani. Mais soki ekomi samedi akitisi yango ebele mpo bazwa samedi na dimanche. Alobi na bango dimanche bokoki kokende konda zamba kokende kolokota bamani te. Kasi bango bakendeki koluka mani dimanche moko boye me bazwaki mpe eloko te bamokutaki eloko te. Bakendeki soki komona Nzambe alobi kaka na biso tokende kozwa bamonaki eloko te. Nzambe mpe alobelaki Moïse ke bino bobanda kokitisa mibeko na nga ti mokolo nini. Nalobaki dimanche bokoki kokende kolokota bamani te. Nakitisaki ebele mpo bolia samedi mosusu bolia dimanche. Mobeko ya dimanche batata po bamama. Dimanche ezali mokolo ya tata Nzambe. Totala na mokanda oyo ya mokanda ya Lévitique. Tala mokanda ya Lévitique. Bo baza na babible bafungola na Lévitique. Totala moto yoka makambo oyo tata Nzambe alobaki mpona mokolo mwa yenga. Na mokanda ya Lévitique 23 verset 3. Nakoki kotanga yango pamba te nayebi ke ebele totonda toza na biso na babible te. Lévitique eza na Ancien Testament ezali mokanda ya kanisi ya misato ya Moïse. Kuna tata Nzambe alobi boye. Lévitique 23 chapitre 3. Mikolo motoba ya poso bokosala misala na bino kasi mokolo ya sambo ezali mokolo na ngai ya kopema. Mokolo wana bosala mosala moko te kasi bosangana mpona kokumisa ngai bisika nyonso bokozala. Nzambe alobi bongo na Lévitique 23. Mokolo yango oyo ya samedi ya dimanche ezali mokolo ya Nzambe ya kopema. Tosala eloko moko te kasi tosangana esika moko. Yango toye kosangana awa na ntina mosusu te mpo te bokumisaka ngai. Atindi biso tozala lisanga mpo tokumisaka ye na mokolo oyo ya eyenga.
nde yango wana batata mpe bamama yango biso toyaki kumisa ye mpe moto abokolaka banzoto na milimo na biso alesaka biso bilei na ye ya bomoi na mokolo yango nakanisi toleki na biso lisusu na mibeko mama ya likambo ezali kaka se kotosa yango kosalela mpe kotosa yango toleki na mokanda mpo totangaki ya misato mokanda biso totangi ya misato batata mpe bamama ezali mateyi ya yohane ya solo lelo toye mpona kokumisa mbotama toyoki bakorale nyonso ndenge toyembi awa ezali nzembo ya mbotama pamba te toza kozela mbotama ya kolo yesu esika oyo nga natangi lelo ezali esika moko chapitre moko totangaka yango mingi soki bato balingi babatisama kasi akoloba mambeli nini mama paster kana atangi esika wana eza esika mpona mbotama te soki totangi yango ezali esika moko ya kobongola mitema totangi yango mpona kobongola mitema oyo tozali kokumisa botami ezali papa dialunga na nkolo yesu asi abotama na ye kala le 23 mardi le 25 ezali toza kokanisa mbotama na ye kasi sikoyo nde kobotama na ye akobotama na molimo yango wana totangi awa biso tozali komibongisa ndenge nini mpo sikoyo ya kobotama lisusu na mama mwilu te kasi na biso me na molimo na mitema na biso sikoyo toza komibongisa ndenge nini yango wana totangi na sikoyo yohane aza koganga mpo alobi ke bokonzi ya nzambe ekomi pembeni yohane na nkolo yesu bazali bandeko babotamaki nzela bayaki nzela moko bazalaki bana ya mbula moko kasi nkolo yesu ntango ayaki azalaki na vi na ye ya kobombama 30 ans apres nde nsima yango abandaki mosala me ntango mosala ya nkolo yesu elingi kobanda nde tata nzambe aye koloba na yohane na chapitre na verset 1 wana ndenge totangi na nsima ya bambula mingi liloba ya nzambe eyaki epai ya yohane mwana ya zakariya po ete mosala ya nkolo yesu elingi kobanda aloba na bato babongisa bizaleli babongola mitema alors mitema bakobongola yango na bateme yango moyite nani yohane alobaki na bango ke boya na batize bino po ete bobongola mitema pamba te boyei ya mwana moto bokonzi ya likolo ekomi pembeni po nkolo yesu alingi bana mosala alingi komimonisa mpo bato bamonaka solo nzambe nzambe nde asi akita mpo azalaki na vi en cachette yango wana batata mpe bamama yohane apesi maloba epai ya bato mpe babandi kolia babandi kokamwa oyo azoloba na biso ye nani oyo eliya te nzoka nde ezalaki mpe eliya oyo eliya te tazoni oyo nde mesi te ko biso toyokani nzoka nde mesi asi abotama abomba na kati na bango me yohane aza kokebisa bango ke bokeba bobongisa banzela bobongisela nkolo nzela na ye ya kitoko yango lelo biso toye koteya awa yohane aye koteya biso lelo tobongisela nkolo yesu oyo toza kozela lobi awa tobongisela ye nzela ya kitoko donc tobongisa mitema na biso po ete akobotama na molimo na kati na biso alors ndenge nini yohane na maloba na ye ya suka ezali mpe akokisaki kaka liloba oyo profete ezai aloba yango profete ezai akoma yango banda kala aloba yango ke moto moko na ezai 40 verset 3
moto moko akoganga na esobe ke bobongisa banzela ya nzambe bobongisela ye nzela boplanifie bachantier na ye pamba te bokonzi ya nzambe bokomi pembeni me lero likambo ya nzambe ekokaki yohani abandi mosala ya yelaki po aya kobongisa nzela nkolo yesu amonana aya kobanda mosala yango mpe biso bazoteya biso ke tobongisa mitema bongo bato ebele bazalaki koya epai ya yohani baza koya na bafarisien babandi koya ntango yohani amoni bango abi na bango tala babiye liboto ya nyoka oyo nani akebisi bino bokima kanda ya nzambe aye kopesa bango toli alobi na bango nalobi na bino nzambe akoki alobi na bango bato ebele babandaki kokende epai ya yohani mpo abatisa bango kasi yohani azalaki koloba na bango bino banyoka nani apesi bino mayele ya kokima kanda ya nzambe oyo ezali koya nde yohani na suka alobi na bango bosala makambo oyo ezali kolakisa te bosi bobongoli mitema bosala makambo oyo ezali kolakisa te bosi bobongoli mitema biso lelo toye toza kozela nzambe aza kobotama na kati na milimo na biso na molimo na biso na mitema na biso a partir ya lelo topela tolakisake ya solo tosi tobongisi nzela tosi tobongoli bizaleli na mvula oyo ya sika mpe tokoti tomoni makambo oyo emonani awa oyo ezoya nsima toyebi yango te yango wana tobongisela tata nzambe na nzela na ye totambola na bolingo mpe komisala totika kotia matoi epakalani boye oyoka kuna yoka kaka oyo ezali kokuta tata molimo mosantu alobi nini tata molimo mosantu mpe akoki kobenga nga mama kana te tata molimo mosantu mpe akoki koya te lelo abenga o apesa maloba to na papa michel kuna na dirigeant mpo na biso aza na kapita oyo atieli biso soki alobi ke papa alobi boye toyokela ye mpo akobenga kaka ye lelo atani azali te oyo bakotia akobenga kaka wana ayebi te akuna na setwe natiaki songolo natiaki mpakala me ndenge ya kotelemake papa alobi boye biso tobude olingi papa benga yo batata mpe bamama tolongwa na makambo wana tozala lisanga tosangana na ndenge na yo ilangi libondeli ya tata wa esepelisi ngai tosangana tozala eloko moko tokoma bato ya sika na mbula oyo ya sika totonga paroisse na biso eza paroisse ya lokumu totikala na lokumu na biso wana me tomizongisa nsima te na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen toteli makoko toyo muzala maseye mwana etata mwana sekieto na mazulu bika mkumbwa kuu ya zituswa ke mfumu kya kukiza lizolo kwa vama batoto bonso bokozulu vana dia kweto kwa lukaluku tuloluka masumimetu na iloluka tuloluka tantu kutuyambula muna mpukumuniko ututali na bamfamilika dikiako ki mfumu ye ngolo ye nkembo ye nzitusu amungu ya mvu muna nkumbwa seye mwana etata mwana vela amen. De mondimieka kotunama ezali kosela yo mosala oyo bapesi yo osalela na solo mondimieka kotunama ezali kosela
na kombo ya mama Ejcsk Makaya mbala mama Ndenge Toyoki na papa secrétaire, il y a eu beaucoup de changements dans notre paroisse. Entre autres, Batebele va élever Bango Nankama. Comme dans les jours à venir, Tokomona pe bandeko mingi na kati na paroisse bakozala élevé. Na yango tokotelemisa bandeko oyo basili kozwa élévation. Po biso banso toyeba bango, po biso banso tomona bango, eza boye. Po mosusu akoloba ko, ye akomi kovanda lisusu kuna ndenge nini ebandi boye. Ye lisusu te, tolingi mituna wana ezala te. Eza bongo te, yango wana. Tokotelemisa mama na biso. Mama présidente ya Afki, Mama Christine Diavewa, ye a commis pasteur. Papa frère du Salomon, ye pe a commis pasteur. Papa depuis quelques jours, Azali nommée depuis Kamba comme coordinatrice. Il y a Europe Mobima Yabana Banganzambe. Maman la connaît ma fille à Téléma.
na kombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana pe ya tata mokosa bokoki kovanda na mimba tata pe wana ya solo ndenge tosi tolobi na ebandeli mikolo ebele eleki tomonani te tokutani te kasi nzambe lelo apesi biso ntango oyo po ete tokoka kozala lisanga yango lokola mateya tosili kolanda na mama paster devoir na biso kaka tokumisa nzambe na biso totosa ye toyokela ye na nyonso ya kitoko azali kosalela biso pamba te likambo ekomaki lokola impossible ete tovanda lisusu boye ensemble me ya solo tomoni ete tolingi nzambe na biso eza boye te pamba te nandimaki te ete lelo tokoki kozala nombre ya boye na mitunaki bato bameseni kovanda na ndako lelo ya solo tokobandaki eske bato bakoya me emonani solo ete tolingi nzambe na biso emonani solo ete tozalaki dans le besoin malgré tozalaki kolanda baculte na télévision mais ça ne suffit pas po soki ezalaki nango bongo mbele papa asi aloba tovandaka na bandako tolandaka bakasete bavideo pamba te bandeko mingi oyo basambelaka te soki osolicite ye oyoka dimanche navandaka nalandaka bavideo natelaka bavideo ya papa na ndako ça ne suffit pas batata na bamama ndenge toyokaki na référence ya mama paster na mateya na ye mokolo ya yenga ezali po ete tosanganaka topesa honneur na tata nzambe pamba te nzambe aliaka esengo yango wana ntango toyaka na ndako ya nzambe tokosana badifere na biso toyaka na esengo na motema polele kasi toyaka na badesizio ya mabe na ndako ya nzambe te ekoporte biso bamalheur toyaka na badesizio ya mabe na ndako ya nzambe te kasi toyaka na esengo nakanisi tozali kolanda biso banso message ya tata mokonzi ya bule papa azali koinsiste mingi na oyo etali mibeko mikolo milekaki papa alobi ebele ete tozala na bonzoto moke molimo ebele mutu azali na bonzoto moke mpo na nini tozali na nzoto biso banso bonzoto moke mpo ete nzoto yango fo tobongisa yango fo tolatisa yango fo toleisa yango tokoki kopase outre te kasi topesa importance mingi na nzoto na biso te topesa plutôt mingi na kati na molimo yango wana eloko nzambe na biso azali kosenga biso mutu oyo apesaka importance mingi na molimo azalaka na bobangi ya tata nzambe mutu azalaka na bobangi ya tata nzambe ye wana nde atondisaka na mayele mutu oyo azalaka na mayele oyo tata nzambe akosalaka moninga na ye mabe te mutu oyo aza na bobangi ya tata nzambe akozalaka na botosi yango wana nzambe na biso azali kosenga biso ete totosa mibeko oyo bazali kopesa biso lelo tosi tokomi na ere mosusu la page est tournée humainement peut-être qu'on ne voit pas mais spirituellement la page est tournée molimo aza na soni makasi ntango nalali mabondeli ya wangabi me makambo nyonso baza koloba na mabondeli yango nga na prevoyaki naloba
La page tournée batata na ba mama. Tango tozali koyaka kati na ndako ya Nzambe solo, toya na motema moko ya kulele. Kasi toya na ba décision ya mabe te. Po lelo mingi soki tochange comportement te. Ndenge tolandi na mabondeli, ndenge tolandi na prédication, soki comportement na biso oyo tozalaki nango avant le 6 avril, tozali kokontinue kotambola na yango ya solo batata na bamama mingi tokozala confondu. Ne croyons pas que soki lobi nga nazalaki mutu ya makasi, soki nazwi décision boye, soki nasali boye, ekosalela kaka ndenge nga nakanisi. Détrompez-vous batata na bamama. Ça ne sera plus le cas. Ça ne sera plus le cas. Donc nous avons intérêt à changer notre comportement. Tozala kaka na objectif moko. Comme Papa Djengueda nous disait, les oiseaux de même plumage volent toujours ensemble. Cherchons les moyens. Cherchons les voies et moyens pour que Tata Nzambe asalisa biso. Toluka ndenge nini tokozala ba oiseau ya même plumage. Alobi na biso Satan asalaki mutu te. Et ça ne lui plaît pas non plus amona mutu ya mabe akufa na kati na mabe. Ekopesaka Tata Nzambe pasi mingi. Yango wana ti lelo azali kobondela biso tobongwana, tochange bizaleli, tozala bana na mibeko, tozala bana oyo totondisami na bobangi ya Tata Nzambe. Mutu azalaka na bobangi ya Tata Nzambe ayokaka. Mutu azalaka na bobangi ya Tata Nzambe abangaka. Mais soki yo ozali kobeta tolo ete nga na bangaka te, nga na sakanaka te, keba tata mama, keba. Pamba te molimo na Tata Nzambe ebangaka. Ebangaka po ete sala mabe. Akoki kosala erreur, mais akobanga ate. Lisese moko biso bakoko balobaka. Moto aliboma amonaka ravin. Vous remarquerez que moto wana aza na liboma aza kokima mbanga. Mais soki akomi liboso ya ravin akokweya te, il va s'arrêter. Ayebi ke soki akoya okufa. Lisese wana ça veut tout simplement dire que yo moto na mokili na ntango ozali kotambola, yeba komona danger devant toi. Puisque si un fou arrive à distinguer que ça c'est un ravin, je ne peux pas me laisser tomber. Combien yo motoza normal okobanga ko continuer kati na mabe. Mama alobi na biso na mateya ete soki Nzambe asengi yo se puisque alingi yo. Tobongisa mitema ndenge toyoki na mateya. Tobongola mitema po ete mwana Nzambe abotama na kati na biso. Nguya Tata Moyo mosantu ezala lisusu esika koleka na kati na biso. Po ete topesa Tata Moyo mosantu encore. Ye azali kotia motema epai na biso. Yazali kozela yango wana batata na mama tokomoka lokola mbula te oyo toyoki toboka tosala etolakisa bamizalaki ndenge kolotila mateya mama ezalaki tolakisa na mizaleli tukale ete tozali bana dosa fue tratando de solo como se deshizo to subsistimos la mujer de la mano que estamos usando amén Tolona malo santo ndio mama pastor kusana Paroisse na kombo tata mwana merci
Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani. Bino misato na moko. Nzambe tata biso lokele, Nzambe tata dalingana, Nzambe tata dalingena kumtima. Ndeyo tata Simon Kimbangu Kiangani molimo mosantu Papa kumisana na yo kezwa lokumu. Papa yango toseki boli papa ngonga ekoki tolingi kozonga na bandako. Toyoki bombongo na yo, tosali kusala, siko tolingi kozonga. Mikakatano ezali na nzela na tina na batransport. Kasi papa tosengi okomisela biso po ete mwana na moko na moko tokoma na kimia ndenge pepe yaki na kimia tokozanga kopesa yo merci. Na mikolo mitika liboso papa komisela biso po ete toya lisusu tokokumisa yo mpe tosalela yo. Bamaladi na banzoto na biso papa longola. Liwa na mabota na biso telemisa po ete tosalela yo. Biso tolingi kosalela yo papa totonga Yelusalemi ya sika. Yango wana papa pesa biso kimia, pesa biso bomoko, pesa biso boyokani po ete tozala liboke. Totambola elongo sima na yo tata molimo mosantu na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Amen. Tokende malamu Papa et maman, nous avons tous suivi la prédication, aussi tous les déroulements du culte. Nous voici arrivés à la fin de notre culte, à la prise de vie, Papa Tony Diangenda, Papa Peggy, production Papa Paul Malonga, programmation Papa Costa Kitani. Micro, vous avez votre servante Maman Judith Makumbu et à la coordination Papa Lambert Makwemimo. Vive le centenaire, vive Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. Merci.